Bonjour, ezalinga wabino c'est Isabelle. Na eli sur le bosso na bino pour na répondre na mituna ya semaine. Avant na banda, na kopesa mbote pa papa Lumière, na kopesa mbote pa maman biso Rebecca le Prince, na kopesa mbote na ba nyonso auto sala karabino parti ya réflexion na Afrique, na Europe, mbote na bino. Sans oublier spécial comme toujours babone mbote na bino ya ebele lisusu. Papa Mfumosako mbote na yo. Donc voilà, pona kobanda nalingi na loba boye na répondre plutôt na mutuna ya papa na biso Carlos. Papa Carlos mbote na yo. Papa soki bato bakabwani bakokufa na ndako moko te. Po soki déjà bokabwani ça veut dire boyokani te. So ova na ndako moko ponani. Esimbaka te. Et botisaka rankine makasi. Et lukaka ba problème sérieuse. Ponani na lobi boy. Toyokaka. Que voilà, il y a des couples bakabwana. Mais parce que, entre guillemets, basomba kindaku, voilà, mutalingi ko perdre na kati na bango azate, on va cohabiter ensemble. Ezaka kamabe. Papa ezaka kamabe. Ngana koyamba papa ya na façon nanga yozomona. Yo po koyamba papa ya na façon na yo nga pe nazomona. Donc na kati wana moko akozala kaka ke azo supporter des fêtes te. À valer séparation te. Inosa mninga mabe. Soki mutu akabwani foko kabwana kana totalité. Foko kabwana kana totalité. Tous à son albala moko te mais tu fanda kanda moko to na ba chambre différent. Eza na sens te. Eza ra bien te. Soki bokabwani donc faut que tu aies vraiment faut que tu aies béton moko na kati quoi. Tu vois? Voilà, on est séparés, ça veut pas dire que tu as binemi. Ça veut pas dire qu'on peut pas se parler. Tu vois? Donc mais faut limiter ça là. Tu as séparé ton fan nanda komoko te aussi mbate. Ça veut pas dire aussi ceux qui battent à carbone va vendre nanda komoko bangonde que bazongani non, c'est pas ça non plus. O bangonde mutu bazali na compréhension moko so ndenge nini extraordinaire par rapport ba oyo bako ko fana nda ko moko te eza pende ngwana te pa tango tolobaka to kabwani foko kabwana. Il y a des fois tolobaka biso africain to kabwana mabe ba mindela ta ba kabwani batika la ba camarade. Oui. Oui. Mais bango nyonso te. To ko ko ba majorité hein. Bon voilà, on peut dire ça majorité. Mais minorité te. Papa, biso en France, et seulement qu'il y a une province moi quelque part, Mindele, ma peut-être sur la Mindele et les cas na ba info na biso. Bafanda bakabona ça fait 10 ans comme ça. Bafanda ka bana 4. Moko azali na problème ya to bana bazaka malade ko Sikoyo bafanda bien, mais tellement basomba kindako, il fallait kaka ba cohabiter ensemble. Bafanda ka moi ça zoka bato na ye baninga na ye on peut dire son copain qui vient les rendre visite mais c'est aussi voilà zala qui sous na on peut dire capacité wana te ya ko trouver quelqu'un qu'on ramène à la maison, c'était comme ça. Et excès à komona le monsieur a avalé lui en a marre a décidé qu'il non ou bien na mona kate parce que et aussi m'a sousté, ça va pas, c'était de trop. Aurait décidé Abima Kendenae a préféré à faire disparaître ex-compagne. C'était bien fait, travail bien fait. Travail des pros, sans trace au début. A sali ba lettre et tout, non c'est que moi si on a Kenya décidé voilà, na liso ko fanda ate, copain nga décidé to que no fanda na Espagne tout OK. Bata France ba biso na obet. Le ba makina télévision. Le ba ko landela bien ba ko luka ex ne akala.
ya kala kala. Abina ndimela kaeta zaka un bon menteur. Et c'est un bon manipulateur. Il faut aller bien voir. Il faut rechercher encore. Parce que d'où tu es calé? Ouais, moi ça le veut, mais non, c'est impossible. La façon maman zalaka. Non, il ne peut pas faire ça. Vraiment, il ne peut pas faire ça. Nous, ça la fois le banangaï. Abimi boye, c'est trop louche. Bande konanga excès. Tout ça na poto, il y a enquête. Mais qu'on découvre que bon maki. Abina lemba ki ya karabato aranda. Yé comme ta yamba bapaya. Yana lemba ki senga fona bo me pona tika la libre. Ko fanda ensemble. Tant que ce soit ça na bango séparer chacun nanda kuna ye. Mabenga ko ya te. Tukoki koloba ke non, ben voilà, bazape o bakabwana. Moutoutaké na ici quand même, moi ça ke bon mobile, mon bala ke bon moi ça arrive aussi. Mais risque ma casse. On court les dangers vraiment sauf que offrande ensemble. Motema ezandenge abandeko. Papa, motema oyo ezandenge mutu na mutu azana façon oyo ya réfléchisaka. Na ko bandila na batu mususu ba on va les simbiter. Qu'est-ce que la vie na yo? Ngapena ça la vie nanga. Et alors miso ba kokaka te simbiter yo faut kende. Il faut disparaître. Il faut souffrir. Il faut sila, il faut quitter. Ngana tombwama. Yana batu bala bongo. Donc papa na mukuse soki bokabwani ko vivre ensemble lisusu na mutu ana tezaka bien te.